alors bato balinga Karine te ba sur ngo ba sali na ngonde fallait ba ça la mais plaisir na ngeza nini tonga yo peut-être na vana na YouTube na hôtel ngo par rapport à sengo que non et lo mo boy comme na vie ya Karine parce que Karine c'est ma soeur ngal bon Karine aboma mutute Karine aboma mutute Karine asala mabe moko te asala mabe moko te OK non biso na mokili oh donc asala mabe te donc to ba Karine kulu sur le quoi et azana droit ya deuxième chance te na vie que le quoi oh esimba ki te akoko koza suna mutu moko te non ezolo bamba déjà on ne bazozo le quoi balinga Karine te ba monique bango bana batu te na simo balanda bo bala mbongo so Karine na batu balanda ki bala mbongo la Chine ba kopeka ah c'est que la Chine ba pese evimo bon mo na evina ta botala evi moi te evi penza homme avec H majuscule banda evia na via Karine bon na Karine senga suna ndinga ba ndeko la Chine nazangi bo ka sus même ndako lobelango soute la minto boye man kala mwasi na ye ala mobali na ye aza maître ko la mobali na ye déjà aza sus na nani te na ni babe personnel masa kufa côté na Karine na lobi mabe asili place eswa parce que esui na ngopena man ki makasite po man ka koma dana makamni esus ko famille ko munere vient jour ayo loba bongo salinga pasi vient jour ayo pena so ngofinga manike tika ya na ngai esalinga pasi respect au mort. Et le quoi dans la Karine, avec Karine le bien te côté la Karine, il fallait pas asimba moué. Il fallait pas manique des gens pour évidemment mannequin na YouTube. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, nous sommes dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bienvenue sur Saratola TV, Boza et Belé Rolanda. Émission Vérité, Vérité présentée par Paul Moukendi. Moi, je suis Moukendi. Nous sommes à pour servir Bino, pour lier Sabino, il mange, il y a les lots Vérité, Vérité qui tibongo na bandal, bisuko yo wapi na yeko yambande konangai, il y a moi si balobi gros bébé de la presse, Jemima Ibeli, la fille qui dérange, maman Manette. Lelo, toko solo na ye par rapport il y a Libala, il y a Karine Mokonzi Oyo. Et l'obisi batouye le ti lelo
libala bazolobela yango kaka nazoyeba te ezali libala to ezali likambo mosusu. Merci na place bayambi biso. Merci na kolo boutique oyo balobi mama Blandine Basele balobi boutique oyo nga naza moto liboso ya konogera yango jour eza efungwamaki nga nazalaki wana vraiment na cadre ya image kaka. Merci na ingénieur Axe wazali bongo nsima ya caméra. Merci na présence ya président Chapelet. Merci na Jerry Compétence babi Jerry Compétence de la presse les lois azali awa. Merci na bino nyonso Papa Lutumba de la Papa Lutumba bakisela ye pour le mukendi de la presse. Vers la presse Ilomba bamboti na yo. Voilà, merci na boutique la tisanga balobi Chris Mbayo design fashion boutique d'habillement ceux qui na lataka kitoko ezali bongo Chris Mbayo moto oya kanisanga na basket veste nini boye. Merci na yo, merci na maître Veka Djebo esprit libre autotombe avocat de Barbas c'est manger balobi sa yo mobulu. Merci na papa Stone Panzu motema ya mama mami Irane Panzu na bosani te na complément ya bien depuis Italie wana babi papa Guy baye na papa Guy baye na motema ya mama Sylvie baye na couple baye na mobimba famille mobimba baye na pesino bamote. Voilà Montréal Fungola plateau na biso to miralelo obeta bisolo na gros bébé de la presse. Gros bébé bonjour. Bonjour Ponle Moukins. Bonne santé. Ouais ça va, Dieu fait grâce. Na moni sous lelo. Chaque jour accéder ça na RDC, chaque jour baliwa, mais nzamba zo batela donc naza bien. Voilà gros bébé Ozabie banda Karine Mokonza sali Pradot. Oyo tomona ki na ba titre ba tuso ba ko makoutumier o ba miso bazo yeba ko maîtriser en hauteur. Le biso déjà te bagango déjà na vaki ezali Pradot. Elzo lobisa ba tebele. Impression na yo ezala oneni par rapport ya libala ya Karine. Bon, par rapport à libala ya Karine, moi je dirais que eza eloko ba satanais na ngote. Karine aza motoyo ba sambusa ba publia ba humilia ba sala nyonso ba ko sala. Kaka place oyo ya Sony kaka place wana pe nzama moneke a honorer. Kaka place pe nzama moneke a honorer le loboé eza lango dotité ezaka près dotika ya pamba. Parce que près dot ba ko senga mso 10 casier. Et beaucoup t'appelle 10 casier ka botango liboso par rapport à symbolique pour ne ba lo ba makam. Parce que bato ka balinga Karim te ta bazo filmer. Bato na ko filmer ba monter ba filmer ba onkaka. Mais bato ce ko balinga Karim te parce que ba vandela ki nde journango. Esengolange ezani. Est-ce que ezaki 10 casier yo zolo bana te ezaka 10 casier to. Te eza 10 casier parce que d'après qui prédot kaka. Et ndi basenga ka 10 casier, c'est là de ba sengela. Parce que de wana yaki par rapport à symbolique do ba ne ba yaki mokonzi bazolo ba, basa kinzonzi, ba côté pe ya ba evi. Et c'est là qu'il fallait ba vendre ba bon par rapport à espace aussi. Par rapport à espace. Alors bato balinga Karine te ba sur ngo ba sali na ngonde fallait ba sala mais plaisir na ngeza nini. Tonga yo peut-être na vana na YouTube na hôtel ngo par rapport à sengo non et lo mo boy comme une vie ya Karine parce que Karine c'est ma sœur. Ngal mo Karine aboma mutute. Karine aboma mutute. Karine asala mabe moko te, asala mabe moko te OK non biso na mokili oh donc asala mabe te donc ba Karine ekulu sur le quoi et azana droit ya deuxième chance te na vie que le quoi oh esimba kité akoko koza suna mutu moko te non. Donc le quoi esimba te na niao, esimba te na ba senti, esimba te na ba tunsus donc na evi esimbi. Wani ko si unome ba ex ba komba mabebo. Tena bengi senti comme on est senti. Nia onde na yeba su comme tenir na bosana. Senti na yebi comme on est. Na tanko ma senti art. Na tanko comme dondit. Kasi ko nia usikondo yebi. Te comme on est na côté ndende ki manga na onde ezo ki manga. On a bien ka nia po ya ngom te tikala mingi. Donc pour na ngai na sepela ki tango biso to ba chinois ba lalité. Ba zui musala ba otala libala ya mami na bango. Ba zoto pe balala ka te jour ngo. Ba paix. Bino ba chinois bo otala. La Chine oye. To chaba drapeau neto misana ko chaba drapeau. Ba bengoni ba zela ba kata ba parti fa ba kata. Ko esengo langa dani pole mukenti. Video mo boye kai na osimba evi evi asani ni awolongola liboko. OK. Ko tuna makamba ebisabi. Omoni ndenga na sala musala o. Automatiquement to so na chérie na nga atako so ma solo musu to ko taka kumaka musalo ndeni ba conflit boy na musala ndeni ko so na entre bino boy ndeni ba entre bino boy vous comprenez mon ndenge esalela c'est le pareil que ayebike eloko tout non sala awa et ça la buzz. OK voilà evi ba ko na buzz
ces autres comprennent bien. Avant Asimbe Boé, Karine. Elle s'est vue normalement. Non, Simbo ça le cause au boya comme ça. On va se mater bandolo belango. Tant que ça bon Karine au final. Waneza na roka ezaki na. Ana se explique. Bino ya bino so bonga comme ça ko base. Mobile base to e mona na kipe mobile azo. Na moni président mayonnaise au seka. Au moins les autres mambo za sérieux bino bomwe kona sa vanti. Moto ba Simba Boy. A c'est que non on a ça quand on longola liboko ba 4 place. Effectivement. Ba 4 place comme ça ba analyse. Et vu qu'il coule à PDT. Net yo so jour où ça fiancé là mon moi snao. A te rouge à lèvres peine ya rouge. A pesio bisou. Etikali a opa musangu. Parce que o a PDT. O lingate ko sa hôtel maboy rouge mo belambe e gêné o. Évitant ba basa mbrasane na moi sne apangusi ebimi o. Taninga pangusi. Munoko ya mutu ezo pesa solo ba ko mbrasa on le evia mbrasa ki. Jamais. Ça qui temps, tout ça banalise. Ça qui temps vraiment. Tout ça ba diaspora loka ba zobaté, tout ça ba batala so ka ba kizengite ba maele ko le kabiso. Muto ba lingara te même bisou au pesa te. Moi les personnes qu'on n'aime pas. Bisou au pesa te, le pesa ça ka pesa au kimse lo. Kimse pesa na. Au fini pe longue, le pe ka muto au fini longue, c'est que côté kuna ça ne va pas. Mais muto le moko zoya ba forcer au te. Boni boko. Ba bina pe na rumba aleli moi sne na ni pe. Tu sens l'amour. Bah forcer éviter. C'est ça l'amour. Mais bah zozo bah zozo là on a parti mon négatif. Attends bolinga la mutute. Moi le comment malade moi c'est pour ça ta félicitations. Merci. Merci. Voilà ce que tu le bila bazozo. La Chine oui. Ngani ngata bocha ba commentaire, ya bocha ba drapeau. Ba drapeau Chine il faut dominer ba Chine. Dans le de l'homme tout soit côté ba Chine kaka, la Chine kaka. J'ai vu les vrais ou faux Karine Mokonza Bali et Vicky Kouni. Faux. Faux. Oh. L'anniversaire après ça qui est beau. Pour doit appeler ça yimbo. Ezo lo bama déjà. On a ba zozo, le ko balinga Karine te ba Monique bango ba na batute na simo balanda ba na mbongo. So Karine na batu balanda ki ba na mbongo la Chine. Ba ko pe ka c'est que la Chine ba pesa Eviki Evimo. Bon mo na Evina. Ta botala Evi moi te Evi penata homme avec H majuscule. Banda Evia na via Karine. Bon na Karine na senga suna ndinga ba ndeko. La Chine nazangi bo ka sus même ndako lo belango sute. Est-ce que poani parce que mon bali ma comment quoi assumer ba charge. Donc Evi a mon bali o akra déjà Karine bandakala. Neni non ça qui na dans moi so. Ya o moni akangi mato ya kangi misu. Oh tout pour la Karine et le belé l'autre côté parce que dès le départ à la fan ya moi si. Le ça là avec mon bali à la fan na yo. Moi so bali la fan na. Donc akoyo ka te akomo la pété lorsque ça la Evi ya ngwana. Voilà, merci na bandero bala na biso na Sarato la TV, merci na maman Maman Yvette Mananga azana biso na Kinshasa pour na kaka moi une semaine à Longwe Paris azara na Kinshasa pour na une semaine balobi maman Yvette Mananga yonde makambo ma charge. Et ça la ngone ngomona après libala ya Karine wazali bongo Amina ye o bato bayebi asali live pour critiquer Marien. Et Azasu Amina été tout le bali tout voilà la. Bon bazala ba ami. Bon bazala ba kala. C'est quoi comment les jeunes ennemis? C'est normal dans le baka mabé. Ah le constat latin. Ah le constat latin. Il faut ya ka koloba. Et le quoi modèle va passer au matière, faut le pas quand tu la fin du mois, tu dois venir. Parce que ça li bon to liande na fin du mois. Lelo Yvette Kalombo azo attaquer ba esa bato. Azo confirmer bato ki Karine a nsemi ya solo te ezaki zemi ya kocha ba mahambo eleke belebe. Et ye monde aza bon na conscience na bi Karine a lancé. Wani o eza télévision. C'est la télé faut le bakabu mais la conscience na bi Karine a lancé. Est-ce que bazana été et moi définir on bien bien bi mutolo Karine bien moi ça zemi mutolo bi maka ya Karine mutolo bi. Et bas ni zemi mutolo bi maka. Nga za ndeko nga za na zemi. Ti tenga za na mwana te. Na 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 boti no. Kala mingi te na za na parce que la mwana ba ndeko la ba ya zemi pas pour les bonibo. Oh, ba ndeko la ba na zemi na mwana ba zemi na bango. Na mwana oya mwana ona ebit basi musu mutolo bi maka te. Est-ce que moi ça zemi net Karine a combien de Karine na robina bon. Eh, dès qu'on a filmé mon TikTok a dobina makasa bini le makasi lobi na ngaki bota. Oui, peut-être que moi ce que tu as zemi sera comme bon face à la physique makasi po abota bien. Oui bien côté. Parce que ba benga stérile ba beta ba benga yena ni abota raté makasi to kamela milangi mais ce que ça na zemi. Face à la physique mon jour ou est compliqué ta bota na facilité. Faut que tu bouger asukula bilamba makasi asema makasi po jour wala mo facilité mo ezala. Vous a calme Karine na bota peka na YouTube au mona. J'aimerais bien laisser ma Karine comme ça combien de mois? 6 mois. 6 mois. 6 mois. Bana bocha ba commentaire. Na sala eloko na yambaki
nayambaki moto na succès Saratola Abel a combien de mois? Ye Albert yebi ba mois te. Mais la commentaire bande ba ko tisa biso ba biso ba 3 mois ba 4 mois. Ba mois et banité. Yo bimiseli biso 6 mois. Moi ça zemi ya 6 mois ça la ndenge ni. Yo yebi bande. Moi ça zemi ya 6 mois masque bima makasi. Moi ça zemi ya 6 mois awa ba poser longa. Moi ça zemi ya 6 mois comme on a dit liale mo bezanga mutuna makolo. Wana nyo sona kalo moni karina za bi. Moi ça zemi ya 6 mois c'est me kitaka déjà parce que edo kita pour que ado kenda verbe 7 ba 8 bota. Zeme zala sous likolo te, zeme comme akokita. 3 mois faisait appena anormal. Zeme comme akokita. Zeme karine ezala plus na poitrine que na libumu. Voilà. Les gens qui critiquent pour tuer product ya Karine qui a sali yango na sali ya matanga. Namona ki ba maman moko benga na live Yvette pour confirmer ça sali ya matanga. Ba maman na loka balinga Karine te. Boya kande ba oloba. Mais pas si parce que bozota en tout cas bazozo musala, vous avez vraiment du boulot. Bazozo zo benga banani. Ba tout oloba ba bazozo déjà. Bozo musala parce que faut Karine pas se rappeler ba temps pour la bango. Zo benga Yvette zozo. Jusqu'au 25 ans que ça un problème na ye. Voilà, ce mouton na tanga mouton ça là il est. Na lui la zozo, somme ta finga Karine ça zozo. C'est que Karine ça zozo, nani Yvette ça zozo. Asa zozo linga Karine souta. Asa na kete bato balinga Karine te maman papa, nous ngolo bisangani. Alinga Karine te, elo nyalo ba malamu pona, netinga so ba pe non, nde na zabo na linga presse luamba te, nyonso ya lemba na mona kama be. Na mona lo mama malamu pa luamba te. Tu vois, yango moni maman, parce que na bande ko mona mabe, suna mona ofinga Karine. Mais ça fait un temps. Na comme même si on a fait une Karine, et dérangeant pas tellement. Na comme on a fait. Oui, la conférence a confié pour qu'on aille photo na Yvette. Oui, bien. Bah tu l'as to sola qui. C'est quoi neni no benga Yvette c'est. To sola qui parce que a benga ngat. C'est quoi ah on a TV bengezo mais na kuzu bo solo. C'est yo trahir la chute. Même hier mon temps a benga ngat to sola qui makam na lobai na e. Na eseke que non makambo o sala za soni. Ambo ça ya soni. Oui parce que Yvette a mobile ça va se. Yanine. Nene ya mtatinda ki ya finga Karine. C'est kaza zoba parce que ton mieux da am kolo. Ba tindo oza forcément il faut ça lango. Parce que ton am côté ton oza mukolo, moi ton am mukolo. Ba tindo lo mo o sala. O sala ngote parce que ba tinda o. Muto kwa nene ya tina neti ye makamolo ba poani. Ye pas pareil pas para. Akolo ba mwana te jamais. Moi nene a un vrai hypocrite. Nene a ko to ayi ali tchoko. Ayi ko to ali tchoko. Nene. Voilà, merci, j'ai aimé les tesoro bagaille logo là yo. Famille papa na biso et vie et kotaki déjà YouTube. Te wana bango te. Wala mbaki mama na bango ya. Te da scénario o ngape na ko sala te papa. Ngape na ko epeka na banda ndina na veni sangila abo na koti. Na ba tumo toko pela bien ngabe munde na zabu no bozabu bo bi masikoyo bandeko ya Evi na côté ya papa la bango batata mwasi. La presse maman le bakoloba moi quelque chose ba loba auto ça. Mais voilà yambaki maman na ye maman ne yete. Pour le baki dans 2 jours maman yo le kan live. Maman yo le kan live ko. Maman ya ka boto mona yot. Oh, maman ya muto le ka jusqu'à là et vie moi confirmer que na maman na. O mo tika ina possible se meki ni pene solo. O mo na te. Ka ina possible se meki ni pene ba se meki na ye o ya ye. A poster bango. C'est que o mu asa ila biso neza nango. Mourinho akiko sala scénario na ye. Parce que Mourinho nenga za bongo la minto be alomsa makasi po ate mobali na ndako. Ye mo kazo bokola ye. Olobi nini? Ah bokola mobali. Ah mobali na ndako. Ndaza bongo mobali na ndako asusu. Aza nemo mobali leti biso te. Ala mobali na ndako. C'est aza mwasi. Ya za mwasi suko aza mobali na ndako. Mourinho. Karine Mongoza lobby product na ye elekina ba continuer ba chroniqueurs monsieur na ba chroniqueurs d'après yo. Parce que ba mo ba pesa en pleurs. Ba mo ba zozo ba sali ke et comme na niveau économie parce que ça bete na bango kara. Engeze na impact te. Parce que bango lokola tongo midi pourquoi ba pakoli non ba parfum ba tino ba kabile ba ekolo ba yango ba pesa en pleurs pour alo ba ke non et l'équipe va continuer ba tumususu. Mais quand vous pouvez Karine Pio na TV botel ka ah auto le sakete. Au moins YouTube et personal lesson ni. Na kala to na quartier na dit o ennemi nanga. C'est que no kipa ma ennemi nanga te. To so ennemi nanga zo na gauche nga ki na droite. Non lu ba ma ennemi na to ko na YouTube. Moi so ta ennemi nanga. Défendre la diaspora vie na bien na on ba quoi faible na YouTube e ko balusa makambo to ko na de pour moi na. Vous comprenez? Donc Karine a fait sa pigeon musala, Karine a fait sa
pota musala Karine apesa Mourinho musala tala niveau apesa bango bakomo ko lobelo ko bala mike pota bakomo ko na tengi bakomo na pota na YouTube na bi pota pigeon Mourinho c'est la vérité na lobi ka bo ka ya mwana pigeon pota na Mourinho bango nde basali lisanga tangela bakomo na ba vrai non na yebilanga te ngai ka pigeon na pota na Mourinho bana bote leso ba commentaire pigeon pota Mourinho Mourinho ne to yebi pigeon pota na bazaba ba mi luka place na bon pigeon sans domicile fixe aya ba boti aya ko to aboti aya ko to aboti obi Karine zeli ba makam yebi Karine alukini otala na live na mama ba ina na nani na manki mais de John kobenga mutu mwasi référence mwasi ya Mowei te mwasi Mowei na minto boye manki ala mwasi na ye ala mobali na ye aza maître asikoyo la mobali na ye déjà aza susu na nani te na nani babe personne na masa kufa kota na Karine lobi mabe asili place eswaka siko esu nango pena maniki makasi te po manika koma dana makamni esu siko famille siko mondere vient jour ayo loba bongo esalinga pasi vient jour ayo pena so ngo finga manike tika ya na ngai esalinga pasi respect au mort était le quoi dans la Karine avec Karine lobi bien te kota na Karine fallait pas asimba Mowei fallait baka manique de John po ba bida manike na YouTube la moutonio so yebi manike bala manique de John ngé ça bien OK ça va lelo oyo batu ba critiquer qui même sapato oyo papa il vient l'attaquer bazobe ngo sapato ya bato ba memara ba cheval parce que ba ebola tata ntoka papa evi pe na Suisse bon azanga 300 400 500 somba sapato mutavana na poto ah suku bango abakena ba commerce ba kosoma bilo na ba $150 ba lati pe boye batiango ka verni makasi e bani ko ngela imona pe na miso bato e vi pe na kozanga mbonga somba sapato wana eza complet manteau wana na sapato eza ensemble monde soko sombe loko batemsi manteau na sapato nango asombi yango bongo eza complet nango yango alati yango pe bongo et puis chemise akati ya pepe on dit basukola na miliki mon balance est propre propre ma casse voilà mbala liboso bosombara uniforme et là ta maraté tout bosom uniforme et là ta nzamba zalo est-ce que wasi to koma tina suka wana dépend na nzambe bomoni lobby ya vie à Karine lobby ya vie à Karine na mobile na ye ça dépend de Dieu et dépend na bisoté ata pe yo ndongo za bongo lelo ça l'émission pas Sarah Tola lobby au ça l'émission et pas monter au comme appelle la place mususu lobby okuna ça veut dire lobby na mutu ndi ngo tezaka nzambe mutu mo peta nzime ke non evia koko honorer Karine comprendre quand on peut evia yeza makamanzambe so ba koma tina suka gloire à Dieu so pe non nzambe amona ke bakata bango ana katika to pesa ka nzambe lokumu la vie de Karine ça dépend de Dieu mais faut ko banga mutu oyo abuka mabolongo ne pona osambela faut vraiment avoir très peur na mutu asambela comme mabolongo comme noir il faut vraiment faire attention voilà merci to remis na suka ya émission vérité ya mokolo moyeno zaki na bandane na Sabino na sali bongo na Jemima Ibele la plateau so Jemima Ibele ceux qui na latisio casquette charge mama ya batutu bazana kati ya réseaux sociaux pese la ngai Yvette Kalombo Moura parce que na mincho basali dio yena Moura pona ko finga Karine Mokonzi conseil ni ko pesa bango te na conseil pesa bango te ba continuer ko sala yango parce que so basali yango te na fin du mois ba lia na bana bango ezate donc je veux leur dire maximiser encore ba recherche na bino parce que za musala o ba pesi bino ba do futa bino te mais néanmoins et do permettre bino boko tambongo na YouTube pona ba famille na bino donc continuer à refinga Karine continuer à faire la recherche pour la Karine et c'est le mot ya esengo OK poto ka bwana na lingi otangela nga mabala oyo ezaki libala product sa Karine leki yango parce que ba mabala leki ato yebi bien yebisa poto ato ka bwana siko ngane na benga mona nga mabala mibale oyo salema bat balobela na YouTube libala nini ya Karine ya Sarato wala tribalisme tena mona ki apa la Chine tondika na ba mongo ki bo ngala troni te ngande so da mongo penza ato se mabena okoka nango fin kolobano te wana ko mitribalisme tena zaka pena bongo nga pena mongo ndela zaka faible la mongo ibala grâce ça et product à Karine le kiango te on dit grâce à ça la product te bakenaka ba soyi na famille après te mweka maman fête OK mais Karine le bik le ki coutumier ba misusu kasi yana tourner coutumier grâce mutu na mutami tia la place na bato ba balade bato benga na balaka ko comparer product na coutumier non
Yvette a bali 2 fois. A bali en 2008, a bali. Iwa nazalaka te papa. Nazalaka te na yebi nanga peti. Parce que nalika to comprendre. Ça la compréhension ma balade. Te na zebite. Libana na mona te. Kulu butu kulu sama moe. Moni nga baki. Mamba karine baka mara nenga la bala nkota ngote. Wo kompote na eviter ko kota mamba Yvette. OK. Yvette mayamba bala. Libala na ye. Compréhension na. Nga kunde na bena biminda kunanga na samoi ta place na komi na longwe banana inga la komi na banda et puis na nga normal na tina kama rouge na nga crayon bo normal so pe na longwe na nga kitoko l'accès ke batum suna moi ba otamba te bana atoni banana bato ko ba YouTube c'est bien roi za nda bango ba ko ba shibe jibe ce que papa chéri na nga ka peme motane ce ko ya forcer jibe ce ko abota ma pende bango soit forcé muto ngozolo bazo forcé ba YouTube zembele la moi ba te ba YouTube zembe oh nga utotanga mtu moko te yesu tanga ba utotanga comme la yetenga na speaker ba YouTube zembele ba ofina kari na YouTube na moi ba maté par rapport à maquillage so na comprendre yo na Yvette bon problème te wana te tout arrêté tout so la raté mais tout dans la coin na toi na problème temps tout so la raté mais à chacun son coin toi un problème te. Voilà, tu vas continuer dans le système à Mabala. On a bien autant que poster artiste et comédien, mon Carmen Oudia. Ah, papa, t'es changé de sujet. Oh, pour les si je sais ma bala. Oh, moi, je mets gros bébé de la presse, la fille qui dérange. Moi, c'est pénal, mon bal, moi, quoi, pénal, maître Gims de la presse. Ngaï. T'as ce qu'on maître Gims, ambassadeur culturel. T'as ambassadeur culturel. Il y a un titre ambassadeur. T'as niveau tienga siko. T'as maître Gims, ambassadeur culturel. T'as niveau tienga. Oh, il y a un tombeau linga. Un tombeau le parce que on non, longo de l'émission presse, l'homme a su appel belé, message belé. Tu as des beaux yeux. En tout cas, j'ai mis ma. N'a pas une mise sur na yonga dit c'est scandale. Un mot par rapport à la photo, il y a des conayo pour te chiter tout quand on appelle l'émission au bord de la dédicace. Comment on a posté mobile, c'est-à-dire on a posté le lobby comment on appelle prédote. T'es naïbi n'angate, makamuna naïbi n'angate na Carmen tu peux ça va bonsoir mais vie des couples naïe nan de qu'on a ça mobile na maîtriser ngote pour na très peu comme on a ngote. Faut na maîtriser on la maîtriser. Voilà, j'ai mis ibélé les 12 mariages il y a Mania et moi par rapport Malika, Abala. Et bien les 12. Les 12 félicitations à Malika Mania, Jos Mania. Malika Mania Penza, Azalaka. C'est tout ce qu'on appelle bientôt raisonner, on peut la kitoko. Malika Mania, Azalaka Penza, Ndeko Tolia, ndeko to mela ndeko to nakati kirindi ko tumbi ba misusu kumisa te la kirindi ka pena ko ba pena na ka pena ko ba mama nya te wa pena bo limbisa ngala ko kate parce que c'est une sœur auto lia to mela pour bana que ta maman kufa ki na ki mdali boso ya donc c'est ça. Merci ba dédicace na ba yebalandi yo na pesi mbote na mon boss Jibe Kumaluta mbote na Ado Senga depuis la Suisse et femme depuis Paris. Salutations à l'artiste Chapelet, président Chapelet, l'artiste. Et puis moi, mon bala comme fière la Lumalé, bah ça merci Mingi, na Naomi Barcelone, ta salaye, la Pessimbote na Jerry Cobetox, la DCC de la président, mayonnaise, artiste et omelette, la Pessimbote na Dekonabiso, artiste na ya nani ya président Tuki. Wata maloba ya président Tuki Batista Fiston Tuki mobala pembe peka le quoi papa chéri elle kambo mobala boga bon un problème voilà donc voilà merci j'espère que tu vas citer monsieur Boité photo tika mwelo asuka wezali bongo question outil depuis musika et pas ya papa Lutumba olobi Paulin Mukendi de la presse allo boni basango ya Flore Manekisa. Comment on appelle dans la YouTube? Ah, ça YouTube? Hein? Eh, na yoka na comment? Pour nini ozamaka mabebo. Muninga. Te na yebi ete. Ne kirindika. Natangela batu bazana kirindika. Te na yebi na ngaite.
lokolo yebi ete to shite émission. Comment on a yébité bon on a yéba mundeni. Aza youtubers. Muto yambaka manya, muto yambaka Carmel ou muto yambaka Fifette Mayamba. Yebi ka flirter. Ah, na bien. Ah, fille yamba ba ninga mena miniature ba tiaka été. Ye. Hein? Oh ba ye. Fille ya Lucas 6 c'est quoi zo akate fille ya mpoka. Ye. Atako na mbaki c'est pembe na mona na mataka mabasha ko bongo. Na ya ko defa. Fille oyo ala na ndaku na nga plusieurs fois na ndaku na nga me trahir nga teka nga bateka nga bakangisa nga na ipe crime. Ko ba ye. Fille ya trahison. Ye kutu ndele lo basuka o nzambe alola ko yebisa ngai ke so lobisi moi soto koti li felo nga bi seigneur na lobi c'était kotanga li felo filo kombo time mundi na siliki mba moko mundi na siliki okopeke na siliki elo ni no ya sala ya babe oyo ko limbisa émission esili voilà émission na émission pe sila ina o déjà merci pour la présence ta fondate soko télémi on est respect aux manquer ba fa ina yo na ba bonner ba balanda yo. Comment il retourne au plateau? Kotanga pour moi ça te place nga na za. Donc je suis nerveuse na ce qui m'a cassé pena ninga solo. Parce que la lingate kozonga sou ba souvenir o ngai na lala na ipe krimba ngba swangai pour na trahison motema mala moboye ya obomba ndeko moboye chaque 21 bakangela ka bango porter menga na obombe na ndaku na ngola la mkala tonga kepa na e. Et puis na ape bongo boye na sombe pe loka olia mais atekanga pour que bateka bakangisa na ipe krim. Paulette monani na pesi mbote sarato la blotre na on va comprendre, il y a une question qui est na plateau. Merci Nabil Yo Sebato Bozaki Ebele. Il y a Nabil sur la Sarato la TV. Merci na présence il y a Prince Luamba, Papa Lutumba. Babi Yazali problème que de la presse. Merci na présence il y a Jerry Coberto c'est Papa Lututu. Babi ancien Bogar. Merci na présence il y a Président Chapelet, merci na bino nyonso, merci na la patronne, maman Sarato là, merci na Papa Guy Bayena, le conservateur de la SAP en Italie, Papa Guy Bayena, balobi bangonde makambo. Bon ça dit que quand des amakasi, j'ai mis bela comme le bati na ninga libanda. To sukia, émission de l'autre sukia. Maître Frère Diebo, esprit libre, autotombe, avocat de Barbas. Chris Mbao boutique d'habillement fashion design, moulati si ya problème que merci na bino nyonso. Bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.